balandi na yebi ke boza ebele kozela kabiso bandeko ya likasi bakobengaka chaque jour bandeko ya kasumbalesa bandeko ya kaemba bandeko ya ngola bandeko nanga bazana nyoki bino bozana paikongila ba oyo bazana kanyaruchinya boza ebele bolingaka kolanda émission oya bino bandeko ya ngai bozana kisasa na bakwe nyonso tu. Élection à gouverneur et Salemi, la majorité emporte à gagner l'élection à gouverneur. Et zana bisika candidat zalajika moko ya majorité. Mais mutuna na koloba, nazo féliciter d'abord ceux qui sont passés. Tony Bolamba, oyo a commis gouverneur ya Équateur na Mbandaka. Invité tozalaka ko yamba yamba awa na plateau na biso. Espérons qu'il va faire la différence. Maintenant qu'on a kotu na ba gouverneur oyo baleki seront au service ya peuple to ba kozala au service ya ba oyo batinda ki bango na système ya kozongisa kambongo na Kinshasa. Et que na Western ezongi na Soficom. Système ya retour. Lequel système a tué autant de provinces. Aussi au mona menazolo bati. Tchate menala ki so ba preuve. Lelo bande konangai ya matari kibala e yindi entre ba mama o bate kaka na endie moko a 100 000 place alingi atonga mais alingi batu bazala libosote e yindi masolo tokena marché à liberté na mois de décembre otekeli batu ba espace ba mama bazali ko débrouiller parce que bangonde ba koma ko lier sa ba papa 50 000 francs par mètre. Ou en liberté. Le lobo bengani bango en fonction ya nini. Bama solo bande kolanga yango wana. Mais le loto ko pesa bino mwana mboka professeur Matungulu, président ya Congo na biso. Boyo kamituna toko tuna ye. Makambo ya dollar eko matamata. Cadre macroéconomique. Quelle vision a-t-il apporté? Freddy Matungulu azalaki nani? Yango bande konangai, lobby pepo kolanda sur la même chaîne mwana mboka Adolphe Muzito, premier ministre honoraire. Dollar, Muzito asala nini? Makambu ya bandako ebele, azambongo wapi? Muzito azana bandako combien? 300, 200 ou bien combien? Bango na Antoine Gizenga basala nini? Balumumbiste. Livre d'or, lingot d'or. Ouane Zalobi. Sur la même chaîne à la même heure. Je sais que beaucoup d'entre nous ont une chaîne. Mais yango bande kolanga toujours proposé prof Matungulu pour que bolandaye. Mais loko na koloba, toko pesa bino ba vérité makambo ambassade ya Chine oyo. Léopard, félicitations. Bien que au lieu de maintenir deux bi ba yeko zongi salisusu. Félicitations à Meshak petit nanga ndongo zo briller. Mutu akoboya yo na minito azate. Félicitations à Ibenge, sélectionneur par excellence. Yango na lobaki na bato avant que o asali sélection mabe na lobi Ibenge ata soki azwi bana basha che bango botika ye parce que ye mutu aganyaka. Maintenant na lobaki Ibenge voter, Ibenge coacher. Toboya kinde umela flatterie yo na ba léopard. Wana na koboya kango tina suka. Bomoni kakara umela mais papa yo uti pototi. Bolanda prof Matungulu. Mbote mwana mboka Freddy Matungulu. Mbote. Boni. Na sepeli ko yamba yo banda ozongi na mboka oya yo. Na banzo za malam. Oh malam. Oh, merci mini. Voilà, Freddy Matungulu tokoti koyeba soki Freddy Matungulu azanani. Ben avant tout koyeba Freddy Matungulu azanani, pesa na une occasion na souhaiter yo bienvenue à siège Nabiso ya parti Congo Nabiso. Ouais. Nazoko na utiliser l'occasion oyo pour na remercier yo na ba risque milene ozwaka na msala ozo sala. Le kolo yebinga na zone na mboka depuis octobre l'année passée 2015. Mais avant ça, nous avons vivre penza mingi les États-Unis, na oya na mboka, ba vacances ou bien sûr ba makamusu soyali. Mais nous avons vivre penza kuna. Donc grâce na msala oyo yozo sala
tozaki na moyen ya koyeba makambo ndeni ezoleka na mboka, surtout soki bamakambo ya grave ezoleka. Nayebi ke eza barisque minene. Nalingaki na occasion ya lelo lokola tokutani boye face à face ndenge babaki epai na biso na remercier mpona mosala oza kosala. Na koprofite mpe occasion mpona remercier bandeko na biso nyonso bapanzi sango lokola tobengaka bango mpona mosala oyo bino nyonso bozosala mpo makambo ezoleka na mboka na biso eyebana malamu na kati ya population, eyebana mpe na bamboka oyo ya bapaya oyo baza bapartenaire na biso mpo baproblème oyo toza nango na mboka biso nyonso soki toyebi bien makambo nyonso ezoleka na banzi tosala contribution ya makasi na barecherche ya solution ndenge baloba. Alors sikoyo nazonga na question oyo opose ngai obi Fredy Matungulu aza nani? Fredy Matungulu aza mwana mboka te aza mwana mboka na botani awa na province ya Bandundu, nasali ba études primaires na secondaire na ville ya Bandundu, baza kobenga ngo le tokola toki bana mike Baningville, et puis le roi ba parents mususu ba oncle ba famille élargie mususu bazala mingi awa na kini na passé pe ba temps awa le roi yo moko ndé to vivre na ba famille ya biso ya Congo et Afrique. Donc la plus grande partie au penza jeunesse na ville ya Bandundu, et puis awa na kini mingi na quartier 12 na Njili là mususu kuza na Sina, et puis là la 6 école secondaire na ye awa na université ya Kinshasa na faculté ya sciences économiques na sali licence wana na sisaki yango là na sisi licence wana na komi assistant na faculté ya sciences économiques, na sali 3 ans roi assistant là na sisaki badloko wana là wana ezaki plus ou moins direct batindi yo na mboka bapaya po okende continuer ba étude soko silisi ozongi na mboka po otangisa. Na ka na ngai batinda ngai na États-Unis na sali maîtrise puis na sali pe doctorat. Biloko wana nyonso na sali yango entre 81 na 86. Là na sisi doctorat na 86 na zongi awa nazaki na faculté de sciences économiques, le roi professeur. Na tangisi wana pendant 6 ans. Et puis en 92, vinga na musala na Fonds monétaire international, le rôle économiste, et na kekuna en 92 wana na siège na osa ba mission na étranger, mais nazaki penza basé na Washington. La banzi là na posé problème wana ekomi na mbula nini wana tu en 2003 to balaki na 2001 moi tu en 2003 nazwaki penza réponse naza ko lukate songa la yebisi président ngabi ngai vraiment intérêt na ngai ezalaki na ya potosa makambo bien pour na mboka ezalaki que pour kaka naza na pouvoir ministre wana na ngai ezali yango te le roi na moni que nazozwa te soutien o nazoko luka pour to continuer na ba réforme ya makasi pour kotia économie na biso comme makasi ba croissance ya malamu oyo il faut profiter na batomboka na biso loka to ke na nzela wana te nga na moni oyo ngai ekoki esukia wana toza le 17 février 2003 na pesi démission na ngai na président yango wana le moyen gouvernement te quelques mois après nazongi lisusu na Fonds monétaire nazakosala ti sikoyo nazwi retraite. Tangu d'abord oye na mboka na yo mpona koservir mboka na yo wana osengaka mise en disponibilité na Fonds monétaire? Non, ceux qui oye na mboka lokola conseiller wana okosenga mise en disponibilité. Mais soki okomi ministre wana ezali poste lokola babaka éminemment politique, il faut démissionner. Donc na longwaki na Fonds monétaire bapesi ngai démission na longwe nazongi na mboka yango wana koma ministre. Okomi ministre bobandi parce que biloko wana pe nde ezokanga biso matoyi ezokanga bacongolais bazocomprendre te bobandi makambo ya bastabilisation ya cadre macroéconomique
et le Congo a des années de stabilisation en cadre macroéconomique parce que à Kinshasa les autres kangabatumato ils doivent comprendre et puis ils doivent quitter que makamwango ane bandaka na Fredy Matungulu comme ministre ya budget et il y a économie budget finance tout à fait tu dit que il y a innovation à mikolo ah non bato so bazaki na biso leo to sa musala wana ba mingi pe o bazaka wana lelo bazaki na biso ba yebi ndeni to kutaki mboka te to yaki ba effort ni to salaki et puis résultat ni to komaki nango donc stabilisation me poser question malamu na pense que eza important to lo ba pour ce qui yo ozo la politique économique ndedi ko kamba économie ya mboka objectif oyo yozo koluka eza stabilisation en cadre macroéconomique te ozo koluka économie tambo ya malamu bato bazo ba misala po ba condition na bango eponga oyo tobengi stabilisation ya cadre macroéconomique na opesa na bandi to benga ngolo roi osali fondation ya ndako mais so osali fondation ya ndako rola na ngote il faut tia ba mur ba chambre ezala pourquoi pas ce qui mboka le temps pesa malamu ba climatiseur ezala comme ça ba tu vas sentir que vie na bango eza ko changer donc la ko ba que cadre macroéconomique ezala le premier pas au sali mais c'est qu'il faut qu'il y ait des liboso au sala que moi qui au gouvernement ils osent ils allaient bien utiliser santé à la rejoie éducation à la rejoie infrastructure à la rejoie de telle sorte que d'une façon générale mais le système judiciaire ça malamu mboka na bino et comme mboka oyo investisseurs baza ko sala ngo confiance mais prof na lingina ba place wana peuple congolais a koti koyeba ndenge nini ke cadre macroéconomique est stable tout est stabilisé est-ce que à travers tout il y a que mongo zo matate mais bien que mikolo yo okoyebisa biso qu'est-ce qui se passe yo en tant que muto domaine qu'est-ce qui se passe to sali mo bambule belé to ezaki na 90 awa kala mingi te tozo koma na 1000 et puis to kende soki kuna na habiter soki ba place habiller soki nini ngana habiter alors peuple cadre macroéconomique olobi eza stable eza net fondation muto abandi musala ya kobungisa donc muto akolo bateke asalika fondation alobi na sina tonginda kuna lala nanga voilà donc peuple akoye bandenge nini que fondation yango wana baposer yango na bilembo nini mais bilembo eza clair biso le toaki awa na 2000 na oyebisa yo mwana kolo pango toka tobengaka yo okende na wenze na tongo mpiodi eza na prix moko boye abi baoyebiso kilo ya piodi eza na oyo ba 100 francs na poko bien lobi na tongo leo okende na marché ozongi na zando wana na wenze ekomi 15 ekomi plutôt 115 120 leo bisusu 200 wala eza nini parce que mbongo yango moko ezokokita valeur donc malheureusement biloko mingi biso toliaka awa euta mpe na bamboka bapaya wana mpe eza mbeba nene soki yo oza kosomba ngo na mboka bapaya dollar eza komata mais mpo ozala capable ya korenouveler bastock il faut bakisa baprix yango wana stabilisation ekomonana soki mbongo mwa moke eza quand même plus ou moins stable ekomata mwa moke okita mwa moke mais d'une façon générale eza stable et puis okende na zando omona mpe baprix emataka te na ndenge moko ya makasi mikolo nyonso oyo ezoleka donc wana ezali mwa basigne que oui cadre eza mwa stable fondation oyo ya liboso eza kosalama oui na nsima nde na continue prof fondation ya kotonga ndako Fredy Matungulu aye abandi n'habite soki fondation yango basalaka yango combien de fois parce que yo osali musala okomi na 2003 odémissionné olobi makambo ekotambola malamu te okei olobi obandaki makambo ya cadre macroéconomique stabilisation ya cadre macroéconomique
mais ti lelo na 2016 soit 13 ans après mais biso awa na Kinshasa ezaka stabilisation ya cadre macroéconomique eza fondation otiaka mabe bayeba pikoli yango ou bien ezaka ka tovandika likolo ya fondation yango wana stabilisation tozo comprendre te parce que sima na yo eza na bato autant ba ministre autant baleki bisika wana bon eza fondation mal posée. Qu'est-ce qui se passe pour que 13 ans après bon au lieu ndako yango mata tout comme mata de niveau moko boy biso tozaka stabilisation ba benga ngoni troïka stratégique ba bimi stabilisation ya cadre macroéconomique ba congolais ba comprendre le mot. Mais la bande ba congolais ba na raison de ba comprendre le mot parce que ngai l'idée na ezala que ceux qui to bandaki makamba stabilisation wana à 2000 ans les lots stabilisation ingeza loi est comme deuxième nature ya économie la biso mutu moko taki parango te to koti na ba discussion ya budget mbule ozala combien ba investisseur boni bazoya na mboka emploi ba tout boni na mboka bazwa misala ba usine na makasi ezofungwama ba nzela ni na makasi ezoko salama ba voie ferroviaire ndenge ba obaka ya train ya biloko ndenge na ndenge oyo penza ezaka so ke na ba mboko oyo penza ba lekisa makambo ya stabilisation ba komi na stade bazoko tonga économie penza biso musu zomona yango te mais au wala nyonso ekosenga discipline makasi il faut combattre la corruption il faut que justice na biso ezosala malamu il faut que na kati ya budget ba oyo économie otambola malamu budget za komata toyebi que tokotia mbongo oyo ekoki na éducation parce que toyebi que économie peut etambola malamu il faut bana mboka bayeba ba makamoni ba technique oyo ezali nécessaire na ba secteur minene pour komema mboka liboso te faut ezaya yo mwana mboka Fredi Matungulu parce que bino bolingaka mingi politique ya chaise vide au lieu bongisa ceux qui obandi fondation otonga o mata yo démissionnaire kamati nzela ozongi na mboka mundele. Ah non, on est aux apôtres na ngai te ngai nazaki mokonzi ya liboso te bapesa ngai secteur ya économie sikoyo wa bakale ndo bakepa na biso ezaki mingi yango nakendaki epai ya mokonzi ya liboso te nayebise na bi place tokomi awa fondation esalami mais sikoyo futa okende liboso ye nde moto azalaki fale azwa baresponsabilité na ye ntango okei poto malili ya poto ebeti yo olie osala ata parti moko ekoyokana bien osali un parti sans contenu Congo na biso yokana no parti professeur Mobimba bon osali changa Congo na biso toyokaka baparti ezana dès que batangi ozo sentir soit vision nango soit idéologie nango mais yo yena un parti vide na contenu Congo na biso donc prof ozomona te ke obeti poto non Congo na biso ezali vision ezali en fait conception na biso ya mboka na ya bato oyo ya mboka na biso oyo nini toza nango na kati ya mboka na biso po totonga économie totonga mpe badomaine wana mosusu ya mboka na biso mpona nini topesi kombo oyo ya Congo na biso na parti na biso batuni ngai bato ebele babi mais professeur awa mpe tozala soki na 477 parti déjà tokomi na ba 600 tokomi na ba 600 bongo yo olio ke tokota na parti moko ezali awa otravaille na bango oza koya kosala parti mosusu pourquoi réponse na ngai ezali simple problème na biso ezali boye natali ndenge mboka na biso eza kokende eloko mingi epesa ngai mawa nakomona ke babakambo makasi etali mboka na biso oyo ekosenga ke biso moko tozala mpenza na kati na centre l'homme congolais nazomona loko ezokende ndenge wana te nabi tokopesa yango kombo Congo na biso parti na biso mpona kointerpele bacongolais nayebisa bango mboka oyo eza ya biso soki obi okende liboso il faut biso tozwa babiloko ya mboka na biso en charge
nalinga tena une pesa combo ya ba français makasi déjà bazo ba que mais ye ba discours de to moneza likolo mingi te nalinga makambo na te nalingi combo oyo ke mama oyo aza na ngaba soko ayoki yango directement aza comprendre que ba bengi ngai po nakende kozwa charge na mema mboko na biso liboso. Donc eloko mpenza epesanga mawa mingi na mona loba tokoma bacongolais tokoma loba bavisiteur na kati ya mboka na biso lokola baspectateur owana eza bien te biloko lokola nazoba babi pourquoi tosuka na fondation tozokende liboso te parce que il faut que bacongolais bazala impliqué ba décision ba mesure ya réforme ya minene oyo komema biso liboso leo mosusu ezalaka mwa compliqué faut koexplike yango malamu na bandeko na biso mpo bakotisa véritablement nzoto na kati na yango wana tolobaki il faut tozwa kombo oyo mpenza tozala na besoin ya koexplike te premièrement. Deuxièmement, donc implication ya bacongolais, il faut que congolais azala au centre de tout. Congolais azala moins de talent dans n'importe quel domaine à sentir que oui, bazo pese valeur na mboka na ye, comme ça qu'on allait impliquer. Deuxièmement, sens profond ya parti na biso, tolingi ceux qui osa gouvernant. Osa na kati ya gouvernement ou bien osa na fonction na kati ya ba institution. Il faut yeba que patron na yo azali peuple congolais. Donc oza na obligation o babi na poto ya ko rendre compte au bandambula janvier obi tosala makambo à la fin de l'année obi tosala tobaki tosala boye to réussir oyo o mususu tozaki peut-être to réussir te mais il faut expliquer aux une obligation à rendre compte de la population. Parce que le copé Zoboma, Boka Awa, surtout bino ba politiciens, les alliés Bosangani, Tchanga. Au comment on a batu baza, yo uti poto yebi que les ana batu babenga kabao baza à gauche, bao à droite, ainsi de suite. Mais batu wana ndenge bazo benga bango, c'est un rapport na ba idéologie na bango. Ya o bazolo. Mais Freddy Awa d'abord na Kinshasa ogomona batu basangani ba libéraux ba socialistes bazala donc to éviter bazo sangana pona likamuni to moni pe la même chose Freddy Matungulu aye abani ko beta bato na ba parti politique union surtout ya opposition na ba libéraux na ba socialistes eza kolobani yo pe ozana vision ozana idéologie moko te ozo prôner ozo kende kaka kokutana ka boye ba mona ke mona mai pe aye. Non, mais si on a eu ce boy, ce qui n'est pas un bandeko na kenota, na eu ce bon abi, so commis quelque part, na pas beaucoup na biso za ndene. Oza ba idéologie na yo, oza na ba makanisi sous za ndenge so ya ndene, mais il faut que ndota na no bato bavanda na mboka wana, ba yebisa yo ngai nazaki un peu absent na zongi. Oui, awa situation est en délire. Nous devons travailler ensemble. On a des problèmes au gouvernement. Il y a qui awa, na webso, l'idée n'a pas été liboso. Là, il y a directement annoncé candidature n'a officiellement dans Mboka, n'a mis un projet de société. Si vous voulez, on a sali tout à Bandeko. Et puis, moi, je suis étranger. Conclusion, il y a tout wana ezaki nini. Na yo kipe en dehors ya ba politicien bande ko na biso ya mboka. Ba chose bazo ebisanga babi priorité les lona nous ezali ko dégeler processus électoral. Parce que ndenge to alelo boy, to bi kutu te wana to en octobre l'année passée. To bi kutu te so to ke na élection. Donc priorité ça na no bo moko ba chose va se mettre ensemble. Bateau balingi que constitution est à la respecter, que alternance politique est salama, tout se mettre ensemble, tout sangana. Avant tout discuter makambuya, ngana idéologie boye, na programme ya gouvernement boye. Yango no mona depuis toyaki na koti na ba
discussion na bande konabiso parce que na banzi je crois que bazaki na raison population paysan bandengwana lelo makasi na biso na nos priorités faisala to obtenir que constitution ezala respectée to obtenir que élection et salama bongo lettre aux assurance wana ndenge ya travail ya mobilisation toujours ça là lettre au côté na deuxième partie mutu na mutu alakisa biso bamakanisi nini vision nini aza nango mpona mboka voilà mutu na mutu alakisa biso mais lobana no mwana mboka Frida Matungu mpo lobeli processus électoral crise oyo tozomona ya makambo ya élection eza crise créée par la CENI eza crise créée par bino classe politique oyo mwana mboka Adolphe Muzito alobaki ke crise créée par les politiciens pour que bango moko va se retrouver sans que peuple salim crise oyo tozomona lelo maponomi ekomi hypothétique ezomona na ke en tout cas c'est difficile ya organiser pour preuve même nanga corner nanga lobi ke azo compter kokende ko saisir cour constitutionnelle pour na likambango nani a créé crise oyo tozana. Non, je pense que au cours de bataille que crise oyo ezali créé par politiciens bango nyonso non bayebisaki biso na novembre il y a 2011 que le président Kabila a gagné l'élection à Sali gouvernement pour na kata mboka nani tozala responsable bapoliticien nyonso te baoyo baza na régime baza na kata gouvernement baza na balevier ya l'état ndenge babi kimokonzi nyonso eza na bango baservice nyonso eza na bango tokozwi mosala bapesi yo mosala osala eza responsabilité na yo moto oza na gouvernement ekokoma te bayi kodilue ndenge babi na français baresponsabilité ekoma ya classe politique nyonso non responsabilité ezali claire président baélire ye asali gouvernement eza responsabilité na ye eza responsabilité ya gouvernement na ye eza responsabilité ya bapoliticien nyonso te situation yango wana toza nango lelo parce que soko koti obandi mandat ya 5 ans toyebi ke okosukisa yango na élection eza te eloko oya kolamuka lokola olamuki na dernier moment obi bon il finance à l'élection le premier jour déjà les ozobanda mandat oyebi ke action na yo ya suka loko sali remise reprise soko oza ya sika ou bien continuer soki bazovote yo na deuxième mandat dernière action ekozala nini voilà osala remise reprise na moto oyo mpo akolanda yo bongo ndeni okosala remise reprise wana soki osali organiser élection te non donc il faut ezala très très clair responsabilité ya makambo oyo tokoti nango lelo ezali responsabilité ya président na équipe na ye na gouvernement na ye ça c'est très très clair parce que si vous avez un problème il faut d'abord savoir bien le poser avant de trouver solution à bien si vous avez ici confusion c'est difficile si vous avez battu aux outa wapi na sali nini ndeni rose la solution à bien rose a moyen te na minute oyo nazali ko réfléchir nini tokoti kosala pona tobimisa Congo na biso certainement na kati ya problème oyo ezali komona na ke tokomi na kokoso makasi et aussi ce qui tokomi le 29 décembre ya mbula oyo maponomi salimité nini ekoti kosala le 19 décembre le 19 décembre le 19 ouais. décembre d'après ngai soko otangi kaka constitution na biso okomona baélément ya réponse nyonso eza kuna na kati na olimité moi analyse na ngai moke ebi naza économiste naza juriste te mais na niveau ya ngai mpe ifo tanga mpe mwa constitution moke te po yeba makambo nini eza kuna na kati soki otangi article 220 ya constitution ekotanga article 70 la constitution. Nous avons bandeko na biso bakende kotala l'article 220, 70, 75, 76 de la constitution.
d'après ngai okozwa ba réponse tosala nini na siko toza nango ba problème toza nango lelo ndeni to liboso. D'après ngai soko kamati ba article wana tangi yango bien. Okoma la conclusion que président soit commis na le 19 décembre mandat na ye esili. Mandat na ye esili na le 19 décembre. Otali ba article wana mususu elandi okomona ke ba lobby ce qui toza na cas ya empêchement définitif. Onazoba toza nango lelo. Tout simplement parce que le président a kotika la té au yazali en poste, surtout ce qu'on a deuxième mandat naie, ce qui président Moussoussou ba eli yete. Président kotika en poste, ce qui yé mo ba ça qui élection, to yebi que au yazolanda ye to sto voter landa makabezo de la Centrafrique, ce ko to yebi basi ba voter mutu. Donc président a yebi que la sida ça qui élection au ya kolanda ngai to yebi. Ouais, des présidents kotika la ti muto ba élire voilà. Mais na cas na biso le va makambo insalubrité ezali cas il y a empêchement pour d'autres raisons. Donc président mandat na yende le 19 décembre définitif voilà quand même moi mboka Afrique mais tikana na non tikana na ça donc wanande au continuer na article 76 tout ça. Oh oui, ça dit ce qui est la situation wana. Bakopesa et bonga la président intérimaire pour quelques mois la président à Sénat. Yende a sa élection et salama pour légitimer tout soit président à Sika pour légitimer pouvoir et chef de l'État. Alors donc bande qu'on a biso oyo bazo gérer mboka na Banzi depuis 2011. Basali bambeba na banzi lelo ole basa mapeka il faut pas mikiti ça baloba ba futi biso pendant 5 ans mais eloko penza ya fondamental ndeni rotia mboka na nzela ya liboso to salite ezama pe mais problème ezate to lobi constitution ya ngoko ese régler ki makambo nyonso donc moi rotikala ce qui ngai na proposition ko sala et aux schéma wana to reconnaître que le président mandat est aussi là 19 il y a décembre boulot to zanango président à Sénat à rejoindre et bonga de façon intérimaire to salipe élection président à Sika aye kozwa mboka pour akamba biso amema biso liboso. Voilà, moi mboka Freddy Matungulu tozokende malembe na suka mais nazotuna lobi il faut to kana tozaba na mboka tozaba ndeko ma nde yango Joseph Kabila bengi bino na dialogue alobi makambo ekomi makasi boya to vanda to solo mais bino to moni même yo tata Mobimba professeur Mobimba kamati nzoto omemi na île de Gorée bakende kutangisa yo boni bonyo okoti ko revendiquer ba droit na yo. Oh, est-ce que you ba hotan sonde yo revendiquer ba droit na yo. Mais les autres na yo. Les autres na yo bobo ko répondre. Ndi Joseph Kabila lobi boya to solo. Lelo tozolanda communauté internationale double langage. MONUSCO double langage. Représentant spécial, il y a secrétaire général, il y a ONU, Tolandi. Alors que pour le makambo ici là, il faut que les Congolais vendre bas solo là. Tolanda porte-parole à lobby, il faut organiser ma ponomie na délai constitutionnel. Bon. Dans les autres rappels, makambo cartographie, makambo fichier électoral, ils allaient se poser. Banani yango ba ko voter, ba to ba faire belé, ba nouveau majeur ainsi de suite. Nous ce ko kati ko solution na dialogue. Mais bino boko boya dialogue, est-ce que solution aux amendements? Non, on a solution à dialogue. Est-ce que babilo ni constitution d'engé lobiango, ndam taye biango. Constitution assez atia babilo bonoso exact clair na la constitution. Na o état du président. Na base tout ça na tina moto to zela to kene na dialogue pour biso a confirmer que mandat na aussi là le 19 décembre. Pourquoi on a un dialogue? Il y a un dialogue. Il y a un lobby qui est mis sur le tout ça n'a qu'à difficulté. Non. Comme ça, total à mini pour dire ça là. Yo, lobby mis sur les athées. Tout ça, il y a
rapport officiel, la déclaration officielle de Yogaki, la présidence de la République, hein, source qu'il y a 15 milliards de dollars, semble-t-il, hein, qui partent en fumée par an. Il y a des recettes de l'État. Yogaki Makambwana. Oui, Makambwa Luzolo Bandi. Ce qui situation des assauts. Nous avons regardé que Nini, bon, on a élection exacte. Tous eu croissance makasi, les bons, nous avons le bar, tous autres. Nga il est dans un gouvernement. Donc, outil que c'est pour là. Et c'est pour là. Production à cuivre, les Aïkaka, 30 000 tonnes. Les tout combien on a 2000 ans. Donc, comment on a 1 million de tonnes de cuivre. Et ça a prié Mataou et Kita. Mais tout de même, il faut qu'on ait un résultat. D'après le rapport officiel, grande commission, président Tabombe qui a yaki nango na mboka na biso, et le bas qui clairement 85% où il y avait exportation à cuivre na biso, l'État a mon atteint les okende. Pourquoi bleu wana les okende wa? Biso mboko le quoi? Oh yo franchement 2 345 000 km², 80 millions d'habitants, donc on battait. Tous sont incapables de mobiliser même 1 milliard de dollars. Balobi makambo bitumba na este omoni mbongo nyonso il faut M23 zumindu qui pose un mot totinda kuna ya ngo biso tozo mona ba chiffre en moté. Tozo mona ba chiffre en moté. Tozo ka 15 milliards quelque part, tozo ka 85% il y a exportation à cuivre ou plutôt il y a minéral à biso et zo les en fraude. Mais on a tout. Et ça quand même pas chiffre, vous avez ça que mboko ça mboka munene. Alors est-ce que le balelo que biso tous en bon organiser l'élection de. Deuxièmement, ça c'est du côté à vos ressources intérieures. Communauté internationale va bon de la biso. Là il dit que la République démocratique du Congo les mboka munene na Afrique. Les lois sont les kama liés biso. Mais les conséquences sont incalculables. Bâtiment sur bazo landa biso babi bossala quelque chose pour votre propre pays. Mais nous on ne fait rien. Et moi je ne parle pas nazo baté bato opposition parce que il faut tous quand même très très clair. Biso na bato opposition mutumo afuta biso mbongo te na soka sanza en tout cas ngai tel que na yebeli ngai moko gouvernement il faut ngai te mbongo na soka sanza pour vivre nango. Vous allez dans le gouvernement, vous avez un salaire, mais vous avez un problème. Pour trouver la solution, il y a un problème. Et vous avez un salaire, on n'en parle pas, vous êtes tranquille. Mais comme il y a un problème, ah oui, il faut Bamsousou, il faut communauté internationale. Non. Je crois que tout ça, il m'a fait trop. Il faut tous abattre, tous abattre responsables. Franchement. Moko le roi oyo toyebi que makambo oyo ezoleka na mboka na biso etali kaka biso te etali Afrique mobimba oyo bato mwindu babengi Afrique subsaharienne parce que toyebi que soki Nigeria ezokende malamu, Afrique du Sud ezokende malamu, RDC ezokende malamu, Afrique mobimba nde ebani komata. Les lois de Zoloba, Nigeria, Toyoki, Basali, moi élection, moi calme mes alliés, président Oyasika, ça moi effort pour combattre la corruption. Afrique du Sud, basé un système Nabamo, mais pas tout ce basé à la Congo. Tout se comparer à Obamsoussou, ils ont ça Mikolo, la République démocratique du Congo. À Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Afrique entière attend que le Congo a trouvé la solution à ce problème. Voilà, Prof Matungulu, tu as vraiment une émission, mais question au Yokoti Kalate, ni sali que dollar est stable, est 90, 90 depuis un bout de temps. Mais depuis des années, les lots, tout le monde a mata.
Ezanini, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, les questions, il faut tout il y a troïka stratégique. Mais ça coûte la quantité. Naza libanda. Les autres, en tant qu'économiste et en tant que professeur. Naza makabwana nyoso à partir à libanda. Naebi que ceux qui beaucoup na ba surchauffe par lingua. Ba mingi ezalaka ba devise za sous mingi te. Oya biso mo rezo bimebele. Ou bien même sur rezo bimebele te les devises penza ekangami. On est comme un déséquilibre, mais moi, je peux penser réponse sur les athées parce que nous avons un libanda. Batamboka la biso ba décision ngara kende kuna na kati na yota. So il faut décider. Voilà prof Matungulu ba ibisinga que tango wuti États-Unis na octobre 2015. Balobi prof tango akiti aye na ba boulevard na nzela abungi azolo bana barombo alobi mais c'est comme l'Europe hein, ici c'est comme les États-Unis donc ndinga moneli mboka ndenge bombi ngi tala ba balabala minene donc azomona ba makambo mususu ouais ça makambo lokuta mais mboko nga yebi yango bien ozomona nazate loka ba payo ba utaka tamboli awa soki na boulevard abi mboke bongi le dossier ça musalo yo na ngai webi place nazo ket ba famille nyonso baza masina baza kimbanseke baza na lemba nazala kuna mikolo nyonso na yebi ndeni mboka na biso bakokosa ngai te bakoki kokosa ngai te nayebi mboka na biso. Mais prof Matungulu ba congolais pe bazobangela bino bato boutaka libanda oyo parce que na 2006 Oscar Kashala ya awa bamsusu balobi docteur azoya kosoigner mitema azoya na bavion yende baaméricain batindi mpona Oscar Kashala embrouillé biso bien que toya koyoka na suka Oscar Kashala abunga toyoki même ke atika na banyongo na bahotel tout ça total en 2011 mosusu aye Makombo je crois Anne-Marie Makombo présidente ya Lidek kaka ye to awuti kuna azali kosala soki na Fonds monétaire, ainsi de suite, américain. Qui a sorti dans les Nations Unies là-bas. Oui, allez. Balobi américain, batindi après Théo Kakaye di soute. Yope mbula oyo. Oye di susu kwa mbrouiller biso. Maintenant mbrouiller bino de. D'abord pour commencer ndenge na ubaki. Na yete pona zonga. Osomona. Ngaza butunya aliao. Na kenda osa msala à étranger, musala esili. Naomi mokolo na poti pepana na sai musala na zuba beba baka awa pension. Vous comprenez? Donc nazongi na mboka. Donc nali ala. Deuxièmement, ceux qui posent un combo en développement Kashala. Mais peuple ndeza mo konzite. So obi obimi pour qui programme na yo. Peuple habité yote. Bon, je crois que ça. C'est pour ça que il faut les Congolais. Les Congolais, la biso malamu, nanazanani, baokende na nani. Mais ce peuple a décidé. Alors, les ayote. Le peuple azali souverain, le souverain primaire. Les anatina. Mais évidemment, on a combattu un cas particulier de Kashala. Mais pour Nangaï, la population de Bisso, vraiment, il faut pas y avoir que Bisso, Tozaki, Tokoli Namboko, Tokoli Namboko. Ngaï, l'aime Toaki, la Wouti quartier 12, Awa Nanjili, Totambo na Makolo. Promenade, petit côté aéroport. Faisant 15 ans, 16 ans. Donc, les Rwanda, ils ont besoin que Tatano soit la super riche pour que ta classe. Et puis, beaucoup plus grave encore, tu y es à Wana Ilikine. Ngai soki ba para na ngai, ezali kaka kepo na bango. Mais la nga atanga te même la Ilikine. Les Rwanda le gouvernement zaïrois, qui n'a pas bon moyen, tous les étudiants
bourse totangi na mbongo ya l'État oyo sikoyo toza baingrat batangisi yo na mbongo ya l'État obimi oyeba bamakambo mosusu minene kuna oye kozonga osali mpe na bamboka bato mosusu ya bapaya obosana oyo ya yo mboka te ekozala ndenge wana te yango na biso tozongi awa tobi na peuple congolais ngai naza na disposition na bango nakosala makasi nameka bayeba ngai nasala makasi mpo bayeba ngai bayebake naza makanisi moko ya bien mpo na mboka na biso lere ngongo wana ekobeta babosana ngai te mais avant ça tokobimisa mpe projet de société tokodiscute na bandeko na biso mpo toyebisa bango makanisi nini oyo mpenza toza nango mpo na mboka na biso toza na suka mwana mboka Fredy Matungulu Jean-Pierre Bemba condamné pas encore condamné parce que reconnu coupable parce que sentence nde tokozela soki ekobima combien tozomona bachaîne ya bato misusu bazobeta 30 ans à perpétuité lokola eza bonne nouvelle eza mpe bonne nouvelle na Congo na biso dossier ya Jean-Pierre Bemba non azobengo mwana kolo lopango parce que eza ya solo même baoyo babebisi biso baza na kati ya gouvernement depuis 2011 na lelo potopoto ekoti na mboka tokoba non il faut toluka moyen ya kobongisa mboka ndeko na biso akomi na étranger Jean-Pierre Bemba na situation oyo aza nango tokosepela te tokoki kosepela te donc eza eloko moko d'ailleurs natiaki na baréseaux sociaux mwa maloba moko mpona présenter baencouragement ya biso ya Congo na biso na bandeko na biso ya MLC na mokonzi na bango Jean-Pierre Bemba sikoyo na banzi jugement esili nanu te soki boza na premier niveau faut bokende sikoyo na appel na banzi nayebi te soki bakokende na appel et tant que processus esili nanu te je pense que tokoki vraiment se prononcer te mais en attendant devoir na biso nyonso en tant que citoyen congolais soki oyoki ke ndeko na biso moko aza na likama quelque part ezala awa ezala na mboka bapaya tokomona yango esengo te eza eloko moko ezokoaffecte biso nyonso. Merci beaucoup. Moi liloba suka na batelespectateur bakolanda yo na Kinshasa mpe ya libanda ya Kinshasa. Bon, merci mingi. D'abord de eza mpona ngai vraiment esengo mingi nde nakutani na yo lelo face à face nasi napesaki yo merci mpo na mosala oyo eza kosala nazosenga na bandeko na biso oyo ya Congo bayeba ke tokoki kozala te na mboka na biso tokoma lokwa baspectateur tozolanda te makambo nini eza koleka tozokomikotisa nzoto te na barecherche ya solution ndenge président Tshisekedi alobaki nous devons nous prendre en charge. Nous devons nous prendre en charge. Ça signifie quoi? Toza na ba mibeko ya mboka, toza na constitution et yebisi biso ndenge nini nous pouvons nous prendre en charge. Il faut tolanda makambo ezoleka na mboka na biso de très très près. So toza na parti politique, ba yebisi yo lelo mwa mobilisation ezali pour exprimer sentiment na yo na ndenge makambo ezoleka na mboka, il faut tozala impliqué. So li parti politique te na banzi même la société civile ba organisation eza ebele mais tokovanda te na mboka na ndako tozolanda te makambo nini ezoleka na mboka na biso ezali vraiment très très important biso le tokolaki na banzi tozaki même na moi chance ebele tokoli na mboka na biso oyo mais un peu différemment yango wana tobi soki toza encadrer jeunesse tosala yango parce que tolingi vraiment dans toute la mesure du possible jeunesse pe bango baolanda biso lobi baza na mwa chance ya ndenge mosusu tokotika te mboka na biso ekende na mai ndenge ezokende lelo. Merci bandeko ya ngai, merci na prof Matungulu ndenga ndimi que toyamba ye na micro oyo micro de grande révélation ezala baoyo babangaka yango soki omoni mutu te yango monaka na lobaka na bandeko ya majorité, il ne faut pas vous la complexer. Si vous êtes convaincu
ya makambo bolandaka bosalaka yakati ezaka micro ordinaire quand ndenge totuni wana yango tokotuna pe mwana mboka Adolphe Muzito akoma opposant to azaka na kati ya majorité depuis basuspenda ye 3 ans azaka na palu bien kosala parti na ye université populaire ezokende wapi Adolphe Muzito candidat président de la République oui ou non émission demain rendez-vous à ne pas manquer na mwana mukolo bisika bozali ezaka kandeko Eliezer mais loko na lobaka ezande que biso toyambaka bato bayaka na réanimation mais soki mutu ana nzoto malamu alukaka biso te mais soki azwi likama azangi kole aboye kolobela ye ndeko Eliezer bakanja munoko basi basombi ye ndenge ya moko auta poto aye awa azoloba namoni ndeko Eliezer abimi na ner sekazaka mutu wa renseignement na lobitara yaka koluka basi oyo yaki koluka na Kisasa pamba botika tobundela binoti bino bozana kati ambiance bokenda ba boîte oye koluka oluki ata biso tango oye na Kisasa bofanda ti peto kipaka yango te bendadi